Kofi qui m'a appelé pour me dire que tout ça, Mike doit préparer le concert à Grand Hôtel. Petit Langaï Mike, Kalamai, Souka. Comment pasteur? N'a pas un petit Langaï, tant que solar, tout ça, des pasteurs, des moments à la maïni, et à terre que pasteur, il y a un gars qui est Mike, Kofi, tout solama solo tout, tout solar magamu tout, Azam Moutoukaka. Ama mes amis tombés, les amis tombés. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba. Tant bengai, a bengai biki ngana holobango, a benga pesikai. Zara pesoi, na pesoi, o solane. A pesangai, to solane. Mabolongo na ngai oyo. Na yobo buka ngo liboso tata. Come on. Keba na lelela yote. Na mona batu ebele. Po batangisa nga pinzoli na 2020. Na 2021 22. Tande ba koma bizengi. Omona te? To mona. To se puisa. Da kumunda bosamba na ye. Yoza mwana nzambe. Comment zungu sambi sebebe. Petit Langaï Mike, Kalamai, Souka. Comment pasteur? N'a pas un petit Langaï Mike, Kofi, tout solama solo tout, tout solar magamu tout, Azam Moutoukaka. Abel Boal and Makamboy, Amama Makamboy. To solo la kama solo tout, Azam Moutoukaka, dossier Mike Kalambai Kofi Olomide, feu d'Akoumouda. On revient là-dessus. Mesdames et messieurs, nous vous disons Mbote. Bonjour, soit bonsoir. Vous êtes sur Boalwood TV, la meilleure chaîne YouTube de l'an 2025. Katazoba, la meilleure chronique intello de tous les temps, avec l'animatrice de tous les temps, l'animatrice la plus compétente, Eagle Woman, la gourou du temple de la sagesse. Mon amour, c'est vision banga état d'esprit. Yemoro sikoyo, la commande na vola. Et Zayepe Ozala Akaye. Restons ensemble, il n'y aura pas de soucis. Abel Boal and Makamboy, Amama Makamboy. Balukayo na mabe, bakutayo na ngote. Eloko ezalaka vraiment malamu yango wana parce que koloba batu balobaka kaka. Ba spéculation ekoye kozala, ba rumeur ekoye kozala. Mais au moins batu ba spéculer. Ba rumeur etambola sans que bakuta yo na makambo bazoloba wana. Mais lorsque ba rumeur est circulée, ba les ont dit elobami et puis yo pe mutango bazo kutuka na makambo ngo ba lobi wana. Biso sko to ya ko loba. To ya ko démentir ndenge nini. Alors dossier oyo émission et salama nango déjà depuis kala. Pasteur Abetaka Kara à l'époque. Alors, Lélo, tu éviter qu'est-ce qui a fait que Alamuka a réagi en Ndengwana. Peut-être à partir il y a les solos aux journalistes et à digital à Betaki. Pour moi, abimisi les solos aux journalistes et à la digital y a Mbali. Abeti les solos ndenge bazaina Dakumuda, bazana voiture, a Tchenzembo Linda Dakumuda fâché. Alongoli Linda Tchemai Kalambai Dakumuda fâché kaka. O mai Kalambai na tiki ye kuna kotenga na uti kuna wapi o tala ye na vieux quadra basala ga boye. Alors oyo lobami toyoki menga siko eloko na yeli awa eza maloba ya ve na biso quadra et puis na ba image oyo eza kolakisa notre pasteur na ve na biso quadra. Oyebi ba relation ezalaka nango. Tu vois? Yana batu mosusu bokola na ba quartier moko, grand frère à quartier, petit frère à quartier, sœur à quartier, yaya à quartier. Bokoli na quartier moko boa ba famille na ndinga quartier. Tango bokoli muta zunzela na yo akomi pasteur ou akomi profane. Relation ekotikala na ndenge to kolela na ba quartier, to na ndenge to vandela na ba quartier, na ba famille, na ba avenue. Mais ça la relation mosusu so otali relation wana ozoyeba te bazara bongo poani. Omoni mabende siko ezo banda wana. Il y a des relations comme ça. So otali batu mbali bana relation otuna bazara bongo pona nini. Je vais te donner l'exemple de Fali en parlant des relations. Tout le bien non ma relation parce que loko ezawa ya likambo ya relation nini bwana ngona mutu wana o balobi makambo. Fali Poupa
azana batu belé bakola ba on a bandal na ba kitambo wana to ka masuluti o petit nanga bandal petit nanga kitambo grand frère nanga tango to kola na bandal bango ba ovanda na nini o biso to ovanda na nini o et salama ke lelo batu tout o bavanda ka bakola kana fali na quartier moko na ba bandal wana ba se retrouver pe misusu na ba orchestre na ye misusu ba se retrouver na staff na ye donc voilà o comprendre ba relation na bango tango azali kokola besoin de voir surtout kotanga kombo ba Yosil Pechanga ba fiston sai et petit frère ya camarade nae omoni banani susu ba Sankara de Kunta ba master na bango ba ami d'enfance ozo mona ke ba relation eza justifié ozu Mosaka vina biso Mosaka tango bazo kolola ba kitambo wana ba fali déjà ba yebanaki ozu mona mwasi oyo ya chrétienne femme Tamar abetaki lisolo apesi témoignage na ya lobi ke papa na bango période moko ba bande pe ko kende pa fali et moi système pe mbonga classe pe banda ko pesa mabanini tu vois des témoignages on sent que batu moko boy bazana na passé moko commun ba koli ensemble na ba quartier lelo muta zunzela na yeme en tant que humain ba relation wana misusu o continue o etikalaka ya mbote pe etikala o etikalaka ya respect en tant que frère to kola na ba quartier pe etikala. C'est normal. Voilà ce que je relation à Fali dans la plupart ya batunaï. Alors, ce que vous avez aussi une relation ya ve na biso quadra na pasteur na biso. Toujours yebate e banda wapi ki pire petit ngona ki pire vieux. Source nango eza nini. Omoni loko ce que tu batu na tourment yango wana. On peut bien te défendre que non azana ina makambo wana te bakosi mais tango bazo kuto na ba image ye moko vesonga mbeli émission oyo kutu oyo alobi o asa petit nga na mona ke pasteur te nga na to solaka tout sauf rien to solaka tout est-ce que boyebe loko ça veut dire ko solola tout na mutu ko solola tout musicien chrétien na musicien otobengaka païen bazo solo la tout abel bola ndi makambo. Alors eloko o siko ezo sala ke batu pena ba spéculer bien ba mona pena ke pasteur azana kati ya misala ya molili eza ba vidéo o tozo mona oyo yo chrétien ye païen ba masolo moko boye yana vidéo moko tuna moni ba yambani pena boye ko yambana moko pena ya bosoli après bakolade pena basala bakolade pena ya mutu na ngai ye moko vie quoi dans la émission ya Willy Kaembe alobi nga na mona ke pasteur te aza mutu kaka to solaka tout et puis à part émission wana to sito yoka déjà lo moko na kala ka ve na biso quadra alobaki lo moko boye na kala asitaka pe kaka pasteur asita pe kaka pasteur oyo asala video mona kala lobi o neti nani atangi ba blo mo ba place soki to kendaka soki nini atanga ipeka kombo a pasteur époque wana ba réseaux sociaux zaki penande komi boité bato babeta ngo mwa kara nazoye ba mne loko wana kala atanga pasteur na biso na makambo moko boy bato ba mona ngo ka époque ba mona ngo ka bongo lelo sikolo ka ba réseaux sociaux ye ya moni makambo siko ko monginda na ndinga kilelo. Alors par là je veux dire quoi? Bato bakoki na bango linga ba côté là yo mais quand on te voit dans plus d'une vidéo yona vi wana ba collade yona vi wana ba mbote ba check e ba mbote ba check wana yona vi wana ba masolo moko boye na litoi ba nini la question que les gens se posent est la relation nini oyo un païen d'accord chanteur païen chanteur chrétien bakoki kozala nango ya niveau oyo toyebi ba antécédent na binote o bavandaka quartier moko o mwana na ye ya nani oyo basalaka papa na bango na papa ya nani oyo toyebi ba antécédent wana te mbala moka aboye bu pire vient na pire petit. Pourquoi pas Moïse Mbie? Pourquoi pas Marcelo? Pourquoi pas nani ba pasteur ba nani? Pourquoi pas Mutombo? Pourquoi pas Mukuna? Pour na nini kaka ye pire petit yango e uti wapi? Bosala nini dans le passé ou etikala ke pire petit na pire vie. To pekisi ba tote ba solo la. Ba relation pe ko kozala entre bato mais ba relation musufu eza ka justifier.
La relation, il faut ça justifier. Surtout la relation comme pasteur, na musicien, profane. Il faut vraiment ça justifier. Pourquoi? Parce que bisoté, bino moko mutuboye la biso image moko comme si bino boza déjà ba sante bino bovanda na kata sachet. Boyebi masumu te, boyebi nini te. D'accord? Boyebi masumu te loba nango ve na biso quadra émission moko asalaka lobaka bon bangonde bayebi pilipili te bango pe bayebi pilipili te elo mo ya ndingwana boke luka ba video bo mo na video mo ya ndingwana wa bandai ko loba na ba mission chrétien ki bango pe bayebi pilipili. Je crois tanga peka komba pasteur ou na kate ba video wana. Alors il y a des relations où il so moni déjà qu'un homme de Dieu dans musicien moko profane, il faut ça la justifier. Et quand ça la relation ka boyeboyité. Il faut ça la justifier. Tout le monde qui récemment a affaire à une église à pasteur Moïse Mbi. Bayambi l'église à Yembi Nzembu, tu vois. On a eu que motoye na une église à yesoki ko luka bez, à yesoki ko luka nini. C'est normal. Mais oyo ya yona vie oyo tina ko kangana na banzoto e ko yamba na e bambote ba check oyo ezo tinda biso kaka ke maloba ya mowei to valide yango. Tango ve na biso quadra zolo baki ngana eto solo la tout aza mutu kaka yana ba mokle o ngana kangina maloba ya batu oyo iza aza mutu kaka na to solo la tout a mutu kaka donc nzoka bino bozala na bino batu kaka ba pasta nzoka ndi bozala na bino batu kaka. Pourquoi vous pesa biso ba impressionner ti après Nzambe c'est vous. Vous pesa biso ba impressionner ti keko donc biso tang tolala na butu Nzambe ya kakitia zwi bino matina bino likolo bo déjeuner bo dîner bo souper ale na tongo bo zongi. Siko awa musicien profane azolo bango ke bozala na bino batu kaka. Mutu kaka wane laksini dozandenge moko na biso. Voilà pourquoi babiso ba goro du temple otira le monde ngati na zui di kuba mbongo na ngana ke pesa pasteur bondela ponanga na na sija voyage pasteur bondela ponanga na na makambu boy yo za no mutu kaka netinga siko eloko nini ngana obando yoko uzoka mbongo mutuki nanga na yaka ko pesa kayo po yo soi disant obondelela kanga makambu nanga. Déjà celui qui guérit c'est Dieu. C'est lui qui donne tout, c'est Dieu. Ce que bambongo tu as opé sa bino bozwa kango en tant que banani. Ya moninga bato na kumba bangote. Na kumba bangote. Oh pasteur Kingandi, oh daddy, oh nini, on est un monde nangati. Ce n'est pas mon monde ça. Daddy, papa lobby, pasteur a lobby, mon pasteur a dit, pasteur, ole kaboy pasteur, ole kaboy daddy, nga mondo wanako eza yangati. Soki yaka pona ngande se zonga place uta. Ba monde ba daddy wana ba papa, ba père spirituel, on s'en fout. Bozalaka batu loko abiso. Si j'ai des problèmes, je me mets à genoux là où je suis, j'invoque Dieu. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Baba qui te invoque-moi à travers Mike, toi à travers Moïse. Non, invoque-moi, je te répondrai. Le verset est clair. Baba te invoque-moi derrière Kingandi. Invoque-moi à travers Kofi, toi à travers Mike, toi à travers Moïse. Baloba bongote. Bomi bimisa kondiri après Nzambe na mokili eza bino. Oh naebi ko buka ba jeno oyo naebi ko buka ngoli boso papa kolinga te na lelela yo lukuta ba trafic d'influence. Nzamba yo ka bino te. Bo rekurande na ba mystique na ba kisi na bino po bebisa ba via batu. Bo kansi to yebi angote. Quand quelqu'un dit quelque chose, neti mutu soka sali abungeli pasteur to lo bakandinga zolo bana obotangisa ma misu na ngate obatangisa ma misu bakoma maboma. Vous recourez à des mystiques yang batu bakoma maboma na temps normal boye ko sala ka eloko te. Mutu amona ni eloko te. Boza na bino batu kaka. Mu master na yo mutalobi ki boza na bino batu kaka. Siko mutu aza na ye mutu kaka. Soko tangisi ye ma ya misu. Na likambo ye asali. Mabeni ne kozongela o.
il est ozongelo ezate mais ce qui m'a besoin la rabato c'est parce que vous recourez à des mystiques oye pena bobi mutu ana do tchanga na trouble tchanga pandi likolo beta ena mo bord basali numéro ba beti e bord bokoma okena ngo bongo bokasi biso oye ba yo kasi nzambe muta frappa batuana ce n'est pas Dieu. Vous recourez à des mystiques. Mutoye a lobi comme on ndinga mabe et déranger yo. OK ko beta ba numéro ezuye. Izanzambete, Dieu n'a rien à voir dedans. Oko lingatena dana lobela yo soki na lakela yo soki nini. Trafic d'influence papa. Omoni bateau yoko nga yango na kumba bango te. Croisade de nini. La traversée, nuit de la traversée, ya lambalia. Nuit de la traversée, yo traverser nani. Yo nani nanu pour traverser bateau. Pour nyoso ba tikali na 2024 kuna yo zalaki wapi. Pour traverser bango na 2025. Mutu soki nzamba chao akoma 70 ans. Akoma 70 ans na ye, soki na 2024 za na 30 ans. Azana moi 40 ans na ye moko boyezo zela ye lisusu. Ata traverser na yote akoma nika 40 ans na ye wana. Boko sa na bino nde bata faible d'esprit. Le 25 le 31 décembre outi ko lekawa. J'étais sur YouTube. Faut mona ba live ya ba pasteur, faut mona ba veiller. Ba tchichi ba veiller, ba tchichi ngo direct na ba YouTube. Faut mona ba chaîne musu ebeti ba 2K, musu ba 3K, musu ba 1K. Bon wana bo pia ngo ba ndimité. Tu te rends compte yo ye veiller déjà bongisi poche na yo pour bayaka maboko pambate. Ou ye veiller au bon si déjà offrant moi $100, moi $50, moi 20, 30. Do boye na no bosali veiller. A pia bino loroté. Parce que ba pesa la mutu pe loroté. A wambrier bino ka na banzembu na ba prière. Bozi ba mbongo bo pesi. D'accord? Ba mbongo boye na we offrande bo pesi. Envoie mi. Entre temps zu veiller wana lekisa na YouTube asali 2K, 3K, 4K. A ozasu mbongo ekota na chaîne. Mbongo ekota na chaîne bino batu bozo sala objet ya veiller bozo ata 100 francs. Bino mutu boye na veiller wana po ba tourner ba tsango na YouTube. Bozo ata 100 francs. Ba comédien ko to soka tourner na film ba kateli moi 100 francs. Mais bino boya ka tourner film ya veiller bozo ata 10 francs. Bo tourner ki film ya veiller ba lekisa ngo direct na ba YouTube. Ba acteur ya ba pasteur. Ya groupe théâtral. Bo tourner ba film ba veiller bozo ata 100 francs ya mbongo ekoti na YouTube. Liko na ngo bo memeli esu ba mbongo. En tout cas na ebité. Moi si j'ai un problème nzambaza ya mututu na ofukama na ofungola munoko na ngana yebisa nzambe na ana problème à résoudre ngo. Tout ce qu'on a traversé jusqu'ici sans bango, on le traverse avec Dieu. On le traverse avec Dieu. Tout ce qu'on a traversé na vie na biso jusqu'ici, c'est avec Dieu qu'on les traverse, pas avec les pasteurs. Bapé ça bino ba impression neti bangonde basala la po bino bozala po makam na bino ezala, c'est faux et archi faux. Bino nde le contraire bosala po ba poche na bango vimba. Il ne faut rien pour vous. Mutoro maiki boy, prière na ye osa ni na vinao. Ya omoni mingi bazo sala na bonganga. Oya na problème moko boy asambeli mona pa omoni pe résultat. Nzoka uti ko zwango pa songa mbeli. Azu formule n'est pas songa mbeli. Yusko mona ka logwa nzambe. Omona logwa nzambe ozi bambongo bando pesa ye ebele baozo ba formule ningwana. Asombi formule ayebeta en église. Alors lorsque vous voyez ces formules là, bino bozo kanisa ki bazo sala nzambe bazo sala à travers bango, non? Nzamba ko sala à travers yo moko mokolo problème. Bango bazo utiliser ndi ba formule basomba pa ba côté d'akomoda loba kiwana basomba ba formule kuna tambo beta bino ba formule wana ndesko bino bozo continuer ko croire na bango que oui vraiment baza batanzambe poso ya bondeli ngana sambela kinga moko ezo simba te ta na keka pa na ya cheka liboko na biki abeti o formule pour na sima nango continuer ko croire na ye continuer ko pesi ba mbongo zo ka bi 5000 opesa.
Marseille nzamba bikisi yo kanisa ka ndenga bikisi yo pia 5000 o pesa 5000 pour moni formule. Oh ils ont la vérité. Combien d'églises toi nango na mboka? Est-ce que Congo pena na nombre d'églises toi nango Congo za mboka ko souffrir boy. Si réellement les églises servaient à quelque chose, tout se posera dans la question. Tout se posera la question. Alors, bateau ne se bazo condamné d'Akomuda. Au point ni d'Akomuda, alobaki yango na TV. Si vous pona nini paye moko vie songa mbeli, alobaki yango na émission ya Willy Kaembe. Makamusu suko, quand tu sais que tu es dedans, le silence c'est mieux. Fandanoka calme. Vandinoka calme. Si vous venez à biso abajara ba vieux ou bazara na ba jemo ba sal jemo roboui. Ana mba sal jena yemo roboui neti ko revisa ka batu neti ko bimisa ka batu ba asana mo ba sal jena yemo robo asala rawana. Soki kalamba ya za petit na yo. Il faut le banka na TV. Que ngana eto sola ka tout. Ngana mona ke pasteur te tant to sola kana eto sola ki pasteur te. Ozo obligé le bangote. Si vous avez condamné Moué, au point ni ya le bakian, bon point ni yemoro via le bakian. Si vous avez pire vie, n'a pas pire petit. Et qu'on souka n'a pas entre bino et surtout que misala bossala que ça radé au batama. Vous continuez au batama. Pourquoi vous vous sentez obligé à un moment bobi misaka à makambo? Na comprendre déjà bino bozara na ba misala mo bossala ya au batama. Bossala makambo na cessé bossala makambo ya au batama. So boza de na modi ya robatama, continue ya robatama. Pourquoi comme à un moment ne bosantaka besoin mora ya robimisa ngoke ngana yeto kuta na ba place moko boy. Ngana yeto yebani bien, to solaka nyonso, ngana mona ke pasteur te. Pourquoi bose santaka ya moko ndike lo mo ezo chuba yo bimisa. Déjà bosala makambo ya nkuku, botika nyonso na nkuku. Oleki TV, lobela makambo na yo, oza na orchestre, oza na ba musicien, oza na ba chanteur, na ba danseur. Beta maso nango. Yo kende kotanga bata ba mosala nzambe bo yeba kaki yo zalaka na ye pire petit na yo et après précision mo ya kotiaki wana petit na ngai ngana mona ke pasteur te to solaka tout pour tout ça na ngoni cette façon là ya ko beta c'était wana ke petit na ngai na ba te za po biso ko tout ça na ngoni déjà tu es bien na vie ba vie bazaka na ba petit na bango ba petit bazaka na ba vie na bango. C'est que façon on est au yaka na TV ko préciser ka ba makambo ezaka sko po biso tout ça neti nini. On dirait que ça ne lo moko lingo dénoncer mais on kokaté on comprend rien au fait. On comprend rien. Relation na yo na ye, eza relation na yo na ye. So lobela ngote na émission et au sala nini. Fou ya kaka ngana mona ke pasteur te d'ailleurs kutu petit nanga to sola ka nyonso et tout asa mutu kaka. Ozo mifunda yo moko. Bozo mifunda bino moko. Yango na papa sango apesi conseil. Ozo swana na mowe mbala liboso Oyebi soki mutu aza dans le vrai te ba symptômes la kisa kaka. En tout cas vous pouvez tout dire mais ba symptômes ya likambo et échapparaté. Époque yo pauvre Newman alobaka makambo ça date akipango te so oyo ko kipango lelo tango akufi pourquoi peut-être monique ba indice leki ebele et ko reverser il faut na réagir na intervenir peut-être parce qu'à l'époque ngaku tu na yeba vidéo ngote ba te bele ku tu ba yeba émission ngote ba osutu kaka ndenge bimi boy. Bate bele ba yeba émission wana te bazo surtout kaka ndenge ba bimisi yango na ba réseaux sociaux. Donc à l'époque au beta yango kara c'était bien c'est que lelo pourquoi koki ko beta karaté et lumbi solo et ça li ba fuite belé et ça li ba indice belé yango moni que il faut na intervenir tout ndenge ni et ça passe hein. Si vous avez beta li solo ya pasteur, ba yebisi ok, akoma déjà akoma pasteur. Obeti li solo moto, ba yebisi ok moto ngo akoma déjà pasteur.
o ngana eto eba na ki pasteur te to sola pasteur te ngana eto sola ka en tant que wana pire petit nanga. Alors soki kutu otikalaki na yo na option ya ki pasteur na musicien profane, ça pouvait couvrir makambo. D'accord, ce que tu as une relation avec qui pasteur, na musicien profane et koka ki kutu, ça aurait il y a que ça le lot mot ya bien. Tu vois, parce que batangeli yo combat pasteur yo bandi oboyango. Et le réseau kambo sa biso yango wana. Otangi combat moto petit na ngai. Ba biso asia combat pasteur. O ngana eto sola ki pasteur te. Comme c'est un message moko zo linga oye bisa biso meso kokolo bati. Et l'inga qui est à la mieux couteau, botika la kana relation avec pasteur, na musicien profane. Parce que là, on pouvait sous-entendre que, en tant que musicien profane, boza bat, boza rapena ba problème ou eleke la rabino, et que, à un moment, boza rapena besoin au monde ba pasteur. Et kokako le kanande ngwana. Mais, ya ma belle isusu, eza nini, yo boyi pena contexte ya ki pasteur. Donc, olingi peut nous faire comprendre biso ke bino na ye bwana makambo o etali kutu ki pasteur te. Donc makambo wana mususu wana eza nini. Bozo mon analyse. Ba biso ke mutu akoma pasteur. Ndima oui akoma pasteur. Ngana etu sola kanta ke pasteur na mundimi. Ke na ngoku tata bongo, on pouvait croire que bon. Aluka kaita musupu na ba prière, ta musupu na ba makambo moko boye, ya ba psaume banini. D'accord? To inga to kanisa kutu ata bongo. Mais yo boyi penza contexte ya ki pasteur. Donc toi tu veux vraiment nous montrer que soki yo zo sola na ye titre wana kutu ya ki pasteur botsango pembe donc ngana ye to sola ka pena en dehors ya ki pasteur. Siko le dehors ya ki pasteur wana ya on déplace makambo evandi. Bosala ka nini? Bosululaka nini. Omone sika tozo ngana dakumuda. Ke o toza kutu awa tozo préparer concert ya Grand Hôtel na passé oye passé ngai. Tu vois là où maintenant maloba moyi ezo tenir la route. D'accord? Maloba siko ya dakumuda ça tient la route. Parce que yo moko boyi contexte ya ki pasteur. So ndima ki même contexte ya ki pasteur, on allait dire que bon, so bakanga ensemble, ils ont un contexte maboneli. Parce que tout le monde a période moko peut faire rigolo kenda koluka prière na Bethel. Tout le monde a payé héritier, je crois. Héritier pas kenda na Bethel a kenda koluka prière. Tu vois? Boko sarabi soit ta bongo. Au monde to timba na biso mais boko sarabi soit ta bongo. Ki yona yeza kana cadre ki pasteur na cadre prière. Mais yozo boya même cadre wana ya ki pasteur. Siko cadre mususu wana. Au monde te kezo kende kota da kumuda. Au moins que cadre ou yozo kende wana ezo tinda biso directement côté ya dakumuda pour soko boyi cadre ya ki pasteur na mondimi donc cadre ya dakumuda nde yango wana boyebaneli. C'est clair. Ata mutalinga kote la yo ba vidéo bozo yambana bozo sola masula matoyi papa ba monsieur baza combien déjà en termes ya génération Vesonga Mbeli na pasta wana ba génération mon côté. Et si faut ba musicien ba kangama ba ko kangama pe na ndenga génération hein. Wata peut-être et ole kanango faire ko le ka fali on peut comprendre. Hein? Ba Céléo et koleka. Na âge, na carrière, na nyoso amuko nao. Siko ki affinité wana ya makasi wana. Ndenge nini toko ndima dakumuda te. Surtout que vous avez un antécédent que oh papa na bango na papa na biso bazaka osala place moko ndenge mosaka alobaka. Que papa na yena papa faire bazako travailler na Chanik, il y a un lien. Oh yaya na ye bazaka ba camarade, il y a un lien. D'accord? Papa na ngana artiste wana bazaka ba camarade. Azako zulanga mbonga Minerval kuna, il y a un lien. So ya bino to yebi lien moko ya bongo te. Mbala moko bo pire vena pire petit. Contexte qui pasteur ou qui pasteur te contexte mususu. C'est que to kende kota dakumuda. Tout ça indini, c'est que to kende kota dakumuda.
Montez, il en restera quelque chose. Ndenge batalopoto baloba. Makambo to sali obatami. Il y a toujours un moment où likambo bimaka. Na yo moko oyeba te ndenge ko échapper yo na ndenge ko bima. Oyeba te. Lelo makambo ekomi na toile boye. Personne ne s'y attendait. Bosala mamnabino, likambo lobama na ope kala émission ya kala. Mais tala na 2025 ndenge éclaté. Chaque chose en son temps. Hein? Peut-être que Nzamba lingi Nzambe oya solo, oya lukuta te bino botanga wana. Nzambe oya solo, alobi siko ke 2025 nyoso fo bima na poisa. Boko bima na poisa, moko. So Nzamba solo wana, oya likolo pene ya solo a décidé que 2025 tout na poisa. Oya bima na poisa. C'est peut-être aussi la fin du pasteur. C'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin du pasteur. Naoki témoignage à ndeko moko boye, naoki mawa. Tokolo belango na prochaine émission. Kombo na je crois Muchiriba. Il paraît apesaka pasteur baba, apesaki babiloko, apesaka ba comédien pe babiloko. Tokolo belango na prochaine émission mesdames et messieurs. Naoki makambazo loba. Na habité soka yeko inventé pour na ba vue. Mais il y a des choses où mutu soka zolo botali na état na ye lobi ata pour na ba vue o ko vini en danger boité. Et ça, makambo oso mutalobi, on comprend que vie est en danger. Donc, à autre cas, vu qu'até vie na yemo bimbeza en danger, à cause sacrifier vie na été pour na ba vue, il y a YouTube. Donc, sans que mutalo ba makambo yo, à maîtriser. Naoki Joana lobi naoki mawa. Naoki mawa pourquoi? Parce que na vandi ce qu'on a réfléchi, na bida on a mukili on de to vivre boy. Et là normal les causes à soutien. Nous se foka ba simba. Ne se faut pas travailler, ne se faut pas kende boy. Donc, il est normal les causes à soutenir la vie. Que ça les gars mamno normal et qui n'a pas normal. Et cause à la terre. Ba comédien, ba tanzambe, ba ta profane, ba so kenda ko mona ba tanding wana pona ba numéro, ba sala ba numéro. Donc na vie de to vandi boy, lelo est normal les causes à soutenir. Qui roule comme makamno ka la ndinga normal. Osali makamno na ndinga normal et qui na ndinga normal. Donc makamba normal na vie et cause à soutien. Il faut ka ba simbango, ba sukola yo, ba sala yo boye, ba lekiso boye. Comment to ko koma boye vraiment? Il est normal na vie et à soutien. Nous se faut ba simba. Et quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Vous gagnez nini oso beaucoup fi bo kenango. Vous gagnez nini oyo aussi la raté. Ato kufite, tam subo tika la mabanga. Si vous bozo gagner nini oyo aussi la raté, oyo ko beba raté. Mutu ke kufaka, ndako koyaka, ba immeuble koya to mona ba vidéo eza na TikTok. Batu ba kufaka. Carrière ici laka. Succès ici laka. Kolia ici laka. D'accord, vie esaritaka. Siko bino bo kende kuna ba sukola bino ba pesa bino makambo. Pona makambo nini aussi la té. En tout cas, c'est triste. Hein? Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?